Madonna, mwende tozabu de la prince, baby, balobakanda ko la raté moi bisika maitanga. Très bien. Omoni mi bal ba koma ko ba raison na bango moko lelo. Ba raison nini? Omoni tout ça clair. Papa c'est clair. Ba raison. Omoni lelo e kozala yo balinga na to ana komina ya Kasavu yo balinga. Tango balinga esili okete okina la bombe po bala. Ngape na yebi na ngate ngana yebi kake mobali na ngabala ngai na komina Kasavu tu okete na komina gombe pe mobali na ngake da bala officiellement donc ngana no yebi so ma no le sala ka donc na komina gombe ba yebi mobali na ngate ba yebi bala tonde le kate c'est ça na komina ya Kasavu nde ba yebi amona ki ba photo voilà vous comprenez Maradona donc ezake tangu tozo balana yanga nozo mona nde to bana ba mabala na biso na bango ezo umela te biso mibali elo to nokara pa c'est ça ka respect peu n'importe manière na sili na sona elo côté mais ce qui moi ça so respecter nga vraiment na ozala ka côté na mais quand on bosse na sa idée na ngate ba si lelo vraiment olekela système moko soki kaka mobali bese koti omona langa jango c'est za bongo te kasi te za bongo te voilà ya mususu bazo ko recette omona pe pa apalanga na ye atika pe na parler no surtout pas ke na osomona parce que loko biso mibali to se non Bonjour, bonsoir, Nabalagnon sur Yabiso Podcast TV. C'est moi votre humble servante, El Mara de la presse. Moi, c'est mon cousin, moi, c'est moi qui ai belé. Autre Madi, elle la plus cool de la presse. Babi, vous appelez ça Argentine, bah, coupe dans la mini Maradona. Parce qu'on a la Maradona d'Afrique et puis à micro. Bah, on sentit, Biso la carte, il y a Biso Podcast TV. La couche, j'ai beaucoup d'émissions, là, ça a remercié mon boss, Babi, boss live, Ronnie, pourquoi on a remercié Yannick et Malunda, sans oublier notre réalisateur, checking dans Londres, en Angleterre, on a Londres. Donc les caméramans kangi ba masola ba caméraman nyoso kuna pourquoi pas les remercier ba doit soutenir biso la carte ya Podcast TV le ko la mère boss maman Laure Chou ba mbote bela biso ba mbote ba bona biso nyoso kali na information biso to s'abonner parce que Podcast TV et la chaîne YouTube la chaîne TNT télévisée la chaîne YouTube on s'abonner on liker on partager l'émission ya onde sala biso to za toujours kaka ni na loba ki to za na sujet na biso toujours mais un peu qu'on décortique quand on change la forme l'autre forme on a gagné tout ça là qui a auto mais qu'on lit on regarde si la commune tout année mariage civil le caca toujours on bande ko baloba ki ndene le gamelo toujours un peu na mariage coutumier on a c'est pas na plateau on a yamba pena moi batumi balé na ngambo na nga anaza moi mobanda ngambo na nga na mona moi to mais un peu ko sola mariage coutumier ezanini et on sengi to ça basa na plateau bongo ko li ali koli kolo côté bezara chaud mais le beto obelango moi si j'ai de seul moi devant ma kelele pour se faire ça on a biso nyoso ya Podcast TV kana ndenge ezalaka na bano na papa bonjour maman boni santé kombo nani ofandi wapi ouais kombo David ya Belezi na vai na Kasavubu précisément na Yaouma 14 donc vraiment na sepeli lelo ndengo bengisi na yo to meka ko partager vis-à-vis la réalité sur le Kanakatsa Mabala donc on a sepeli makasi. Merci beaucoup papa na yebo papa maman na yebi ke yepe déjà le cas ki mbote maman boni santé kombo nani ofandi wapi nga kombo na Carmel Mouna naza na Bandal Chibangu na Mbavu 63. Merci beaucoup kali to lobaki to bali mabakeye na biso ba nazala mobile nazala mona mwasi na ba na papa pour na yo mariage coutumier ezanene parce que oza mwana mobile na mona ki pe déjà alliance to limite bazona musapi mais oza homme marié et puis mariage coutumier na yo elegaki ne basenga babiloko ne basenga yo et pas retrouver ki yango normal tout le monde kozaki mo likolo. Bon, merci maman pour la motuna. Omoni mariage coutumier, c'est un mariage vraiment reconnu, même pas nzambe. Omoni au-delà de maman nzambe, tu banana na coutume. Mais bon, les cas qui en réalité les cas qui n'ont bien, mais constamment autour ça là, omoni seria ba papa na biso kala coutumier banaki vraiment ko signifier la coutume. Omoni mais le bazo meka moi ko changer moi ba version mususu omoni ça bien entendre. Biso kala ba père ta ba balaki basenga ki pena kolema au moins pena kolema ya kolema mais à ma grande surprise biso comme une place basenga kolema basengi groupe c'est-à-dire ba ça la copie coller bon bien que ça ka elo bazo produire lumière mais biso za ki ba papa za ki kolema mais biso comme ba groupe
bisika mosusu banosenga mosusu mona seka nsima lelo bakomosenga batole biloko mosusu banosenga mwa makasu lelo baambelire ngo na biloko moko boye ya mindele ok signifie vraiment coutume na biso te omoni coutume vraiment il faut ezala coutume donc en bref eza ndenge wana bon biso toyei kobala na mama oyo tozobengaki lelo babiloko mosusu ya coutume ekomoi ndeti moko meka moko modifie yango na kimundele ya lelo na réalité ya lelo or coutume etikalaka coutume ata toke na basiècle nyonso ekoya kolanda même biso na nsima coutume reste toujours la coutume. Voilà, donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Siko, antake mobali. Ni basengi babiloko libala boye. Moi mère pe contribuer à kem soutien moi nzungu te mbaye na ngalo linga ko mingi na balisa ta moi lowe. Est-ce que pas no salama to yomo conséquences tika qui sont tout no pezali. To yomo ko sengise babiloko na. Et mais en réalité omoni elo ba bengi coutume soki omoni batu babandi ko ya ko puyo na coutume. Ezalaka vraiment bien te. Ndeti nga nazwaki tana nga ya préparer makambo omoni libala eza eloko moko bazotia munduki na mututi c'est-à-dire il faut soit vraiment tana yo omoni libala eza oui eza na makambo supe mwasi akomeka pe mwa ko aider yo mais vraiment nga nasengaka et puis ndenge coutume ngo esengelaka eloko babengi coutume il faut yo moko vraiment ya ko la sacrifice c'est-à-dire sacrifice eza ikala mutake na ba cimetière ke saka na yo wana esengaka vraiment eloko euti na poche na yo ne zo signifie vraiment moi à chaque fois que je dis non moi si on peut la balayer il faut vraiment prouver dans le monde depuis nos ancêtres que non et outil réellement na poche na yo donc on a c'est la peine que nous préparer mamunanga soit moi si a aider nga bon ako aider nga mais vraiment coutumier sengaka mutoki yo moko mobali. Voilà, merci beaucoup. Mais pas moi moi si maman olobi yo pe babalaka yo oyebi ndenge libala lekaka tango basenga biloko libala wana est-ce que côté penando comme si papa et maman te micro mobile na ngapena mbongo eza penate bo longa biloko musuto nyaba salaka bo pona lokomo na bon ngaton papa yaki na uta ko loba on miswa liboso ko eza miswa mibale donc papa yaka ko bala ngai en tout cas yaki na ba propre fort na ye ngeta ke ka mwasi na bomisaki mutuna ngai parce que ezaki ezande honneur na ngai na bomisaki mutuna nga basalaki nga suki na nga na salon babomisaki nga très bien mais que papa honoré nga boye en tout cas na bakisaka te eloko te bakisaki eloko te donc nyonso surtout papa moko asaki ba propre fort na ye ndomoni yango wana oyo aye abalinga libote esepeli famille kande babetaka maboko surtout oyebi Maradona nayebisa okolata alliance ezali eloko moko en tout cas depuis toi na papa na plateau na sepeli ezaka fier moko nayebisa yo kolata alliance ebele ba négligeaka ebele bazwaka moi alliance na moi makambo moko boye kande nayebisa ki yo papa kimenga ye moko oyebi papa kimaki ye moko bon esali pe ke kokima pa kimena monaki yango mabe mais nzambe patindela nga suli pamboli ya koleka pe kaka na koyaka na yesu kolobango parce que libala eza bien libala ezo mema biso na ba dimension moko boyo na yo moko osatandaki même pas jour ngo wana tango papa so kotisa yo musapi donc na obi na kata motema Maradona ondima te nde eza na pe so pe na ndako libala nde wana papa bobai no yeyo bobala yasuna mbongo te yo banosala pe befort pe ocouvrir mobile to okoma lelo osalo bosalo bano fini alongwa kuna na lemi pe komo nixe pe basale beza bongo parce que pas biso baza bon papa to sa bon makelele El Mara ela na katina mama mamuke omoni asolo belo omoke no ye basi des fois moi besi ya idai kaka na mambu ya basuki baboye boye mais constamment na to sala El Mara omoni basi en réalité basi lelo moi tana to lobaki kala na kilelo eza vraiment différent c'est ça basi lelo na remarquer lo moko balingi basi do la balingi mibali moi besi kotati voilà on a solo belo mo no bon papa akendaki moko azongi mais amso landeli pe na kati amso peut-être papa moi besi mo ekotaki ya poche maman langa de tikalité omoni biso mibali eloko to lukaka papa sezaka ka respect peu n'importe manière na sili na asuna eloko te mais soki moi ça so respecter nga vraiment na kozala ka côté na mais so omoni ya des fois moi maman eza kati mo lo bato linga respect so elelo ke na famille mo babité po bala mwana biso boko pesa lo pango loko mo se respecta ko sa be po pesa ngo pe non respect ça na condition na ti parce qu'on a libala ezate po nazo respecter moi si nanga il faut pas senga nga condition lo moi makasi po ba mona réellement que non a respecter moi sinon voilà so na peso exemple mo mo net na Chine libala
ezalaka eloko bapara bazosenga te, c'est-à-dire mwasi ye moko en soi aponi abisenga mobali nanga mpona ndima ke réellement olingi nga okosombelanga eloko tel mpona bango libala ezalaka yango wana ozomona. Mais biso libala eza na contexte wana teke non, il faut bapara baprouve mobali ke non soki olingaka réellement mwasi na yo epesa biso lopango bien 4 ngombe obien otomonaki na bakamere, non eza ndenge wana te. Coutume reste la coutume, c'est-à-dire formule oyo esengamaka wana esengaka ndenge wana. Mais mpona kobosanisa ide na nga te basi lelo vraiment bakomi na systeme moko soki kaka mobali bese ekoti omona langa tya mwasi eza bongo te, kasi te ya mosusu baza koresite omona mpe pa apalangani na ye atikala mpe na pale nyonso tu pampa ake na ye ozomona. Parce que loko biso mibali tosengaka ba basi ezalaka yango wana respect oyo fale bana toujours kolobela respect. Donc ozo respecter nga peu n'importe mbongo peu n'importe basi kosa tokutana nango omona tokolendaka ensemble. Mais ce respect ça te respect obi bien oui respect moi c'est cause la respect moi so moi ça na pena respect ba moi so me eko arriver ki bakangi pena moi so na mbali mususu non respectera yo ozane na yo on déjà moi ça bango bazaka ba les deux moi ça respectera yo oui obakangi na mbali mususu bapreuve ezali video to yaka place botozana yo kanga yo sande bakangi mobali bi bakangi mwasi na mobali non déjà moi ça respecter mobali ko sala bêtise oh wana na episode mais kilelo non côté wana kilelo ezali moi elle mara moni moi moi ça respecter mobali na d'abord un akotosa mobali ayebisaka très bien entre autres mobali mama ayebisaka wana akotinda ite akesala kindumba akotinda ite akesala de n'importe quoi non akozala vraiment moi sur abotosi moi sur pena bible ezosenga il faut zana kata ndako déjà ceux qui akesala ba bêtise wana directement azotosa ote respect pesa te maman ozoma moi sur respect mobali il faut zala sous autre mobali donc je ne pense pas que ça ba bêtise en moi très bien ozomona côté wana vraiment pour comparer que non soki moi ça tosa mais akesala makambo wana non déjà so asali makambo wana aza suma sabotosi moi ça libala obalaki osai kobomba bolungwe mobali oyo bande kobimisa na famille na bino Madonna mwende toza boye de la prince oyebi balobaka ndako olalaka te moyebi esika maitangaki très bien bien parlé omoni mibali bakoma kozwa baraison na bango moko lelo baraison nini omoni toza clair papa toza clair omoni lelo ekozala yo balinga na toana komini ya Kasavu yo balinga ntango balinga esili oke te okenda na Gombe po bala nga mpe nayebi na nga te nga nayebi kaka mobali na nga bala ngai nakomi na Kasavu tututututu oke te nakomi na Gombe mpe mobali na nga kenda bala po officiellement donc wana naoyebi so mawa done ezalaka donc nakomi na Gombe bayebi mobali na nga te bayebi libala so nde eleka te na commune ya Kasavu nde bayebi bamonaki bafoto ozo comprendre Maradona donc eza ke tangu tozobalana yango nozomona nde tobana bamabala na biso na bango ezowumela te parce que sincérité eza te ngai nakozala na confiance nayebi ke jo na nga ndenge aza boye akoluka ake koluka nafana pale nazela jo na nga oke te jo akomona mwa mama Maradona nayebi so mikolo yebi ke bajo bakomi na bamere moko mikolo apesa bala yo kotona balifanto na pale zela Maradona yo bala tenga na bala nayebi ozokomprendre nga na ofongolo mama libala nde ezali bino na pale bozali bomonaka jo akeba mission de service pamba batinenga kuna matadi omoni kundenge eza wana babina kati na Brazzaville nakende mission moko boye na boye yo kotovandika na bana otalobi bana na ngande bazana moyena tika mutu musa bokola bango ezate na gérer kaka très bien yepe kuna zokende baosala baferne peut-être bakosangisa nga na ebike mobala kendaka Dubai papa yo autoloba na Chine ote mwasi famille basengaka te eza nde mwasi ya imposa soit akoloba kende na olia nguba nga boye opesanga kaka nguba ozo comprendre ye pa yazwi apesi nguba mais tangu ya bamama na biso na kilelo eza différent bamama na biso te toloba kilelo bamama na biso ndenge papa otoloba babalaka na bakolema bamwinda pétrole mais kilelo eza lisu bongo te to papa oyo balo groupe bagroupe minene pesa plasma pesa banini oyo badisiper pesa batata mwasi pesa bamama leki
pesa donc on a que Maradona ba facture moko boy tant to comme na salle boy papa nenga zana il faut changer un plus deux fois voilà ngape maman de na zawana ta ko longola ka voile il faut na changer deux fois trois fois très bien ozomona donc or que te tant ba mama kala babala ke zaka bongote ba yebo ba sali geste wana esili moi mungwa moi likasu moi nini nesili mariage esili coutumier de papa uti kolobana vrai libala nde yango wana mais biso sko leona kilelo tokomo kozwa bokoko tosani nini tonepiche totie mopanzi te namonaki Maradona lokola Carmen muna ute kobala asalaki boye atamonaki na orange moko bapesaki kado nga mpe donc il faut eleka nakende sali moko mpe bapesa mwa 10 000 $. Ok rien ozomona problème ezake mibali na biso babongisa dernièrement nautaki koloba ngo nga mobali akimanga ye moko oyebi atika biso na mwana kima ke na ngola ye Maradona nga asala masala mabe te te papa ngai jamais nga natikala komanke te ngai na mankaka ye te papa nga na mankaka ye te nga na mankaka ye te jamais aza mobali ahonore nga na miso ya bato naokai komanke te parce que na kati ya foyer nyonso tu koswa na bitumba ezalaka nagardaki secret mais ye moko atalaki bamabeleki ebele amoneka moye te nde eza boye soki lelo mwana Carmen oyo akola tika omela libele parce que bino ozwaka biso to naa na zemi omesa mwana libele oyebi ke okayinga mpena finish oyebi ke ndenge aza na Carmen obouge te akotambola te asani parce que mwana ozwa sanga ana zemi okende pai te sikoyo yo moko bamabele osala ebele omonika mwana akomi da mwa 3 ans abo libele bamabe wana ntango ekomi kozongela yo moko komika c'est le fait Elmar, avec jusque là, on a juste papa zaki mobulu mena nkatraki papa ye kosala ke ngala bande komona sere na ndo ya na palais nayebi ke aza sere mwana tata mwasi na ye nga nayebi te aza mwana tata mwasi na ye babetaka masolo aoya boye ngai Carmen alambela ependa fufu te ye mobali na nga oke te mwasi na ye babimaka na ye ote moto tosalaki libala yakendaka ye azalaka mingi na Dubai azalaka boye na boye asalelaka Afrique du Sud Dubai yango wana nga nalambela mbanda fufu mukolo na ye bo bapeti na ye moka bateka ye amerka yo yebaka te muna yo yebaka te momia na yo lambelaka badi tena kutu momia vie auti mpo okanga vie lisu na kapela na momi mosusu wala te tela kutu bafoto tokanga bafoto banini seko wana apesa ngai balobani IST jour alibana na nga ntango esalama azala te me ntango aya ka nga nakota pene otoko nde olobalobi nakumbaka nakumbaka mpe kaka na naloba na oteka oteti lona vivaa nango te na otekelo te omoni si lelo ser wana aya penda boye kado bien na mbale tu conteneur pende uta matade eya abenganga pende abi Carmen bakatama bachasse Carmen karno yango parce que ntongo mobali na mobali na yo leki na nga nazalaki te tututu omoni yango wana nga bia nasepela oke te mbanda mobali siko ntongo aye komona ye moko bamabe asala elonami telema ebele mobali atikanga na mwana na mbeki tofaze oke te mobali valise abimisa bilamba moko mobali akimaki ndangola bafamille na bango nakei nabengi pendant une semaine na otala boye abenga na telefone otombola sa valise yango mona papier mo eza mutu mo soko ayopesa ye nga tuni eza na enveloppe po te eza na enveloppe te oketa komi lettre quand même nakoka su kotala boye te na supporte yo eza soni na oyo nga nasali ntango omone makambo to okende oswa na famille na bango bayebisaki yo basola yo nde non ntango nakendaki mama bokilo na ngai ye banda olinganga Maradona nga basemeli na nga ti lelo balinganga makasi mama bokilo na nga vanti abi Carmen nayebisaka mobali na yo nalingi mwana mwasi yo te aza mokolo na yo akobebisela yo libala bobalani boya bagene bobanda obota sika obebisela yo libala basemeki na mobali basemeki na utabi Carmen asopela oka te basala bango Maradona nana bavideo basala bango nga na ndako na nga mpasi toza kofana mobali na ye bati ozomona balakisi nga bakondana nga te bapesa nga mpe foti te tobota mwana moko ya mwasi komona Jenny tu mwana mwa kipaka to ndenge
wana so na lobi trop occupé on a le droit vie privée na ngamo yo yeba ngisa ah toza c'est parce que eza parce que babala kingai officiellement basenta kinga te babala ngo officiellement donc l'état pénal ba commune ngai to balala na commune ya Limete na quartier résidentiel na buku kuna kombo ezali kombo Madonna yo lata alliance tenga na bi alliance ngape kalati kalate to pambolo pe fo bala alors wa papa nenga to bala ndeko na ngai zesembo ozomona eza bien donc commune ya Kasavu beyebi nga commune ya Limete Madonna to kene na yo buku mes bazana bayebi nga la kata livre to signa wala signature na ngezali mwana nga tangaka bien aliaka bien avivaka bien pe car wala ba pesa biso pa mbandala nga mama mobimba wana tilo na kulana te enotambola na ngo te no saxi na ayepa consommer bele pare Madonna ye bien ote papa ezate Madonna zela papa mbandana yo keneto yo no ngam na tindaka ngam na tindo on a solo bapuy el mara la ngana bien jusque là même te ngala lobi boye mobali mabe na ye mbanda wana tango eko kate babunda la kapela ngana zalati bon on moni ko tona el mara na condamné au pena mingi ti OK merci so ezaki peut-être yo ne muto bengana ki ngana bengana ite ngana bengana yete ngana bengana sali a remarquer comme ngana bengana ite na ba video na ko ngina ta ba video aza ba biloko mondi azo bomba ya mondi ngana ne loko na bomba tellement ni ba mai ni ngala pamba oui mara et puis ko yeba mokonzi aliaka ngula lite yimo voilà ngala ko ite ko on faire fier bino mo yeba zo lo ba kena mobali ko ite na yebi ko to na omela esa la ngadi kwa soto na bien on sutuka mama mbe mo eza na kati wana kopana yango esala sikoyo po en réalité mobala du mapeli banda pambati ozomona soka ko mobima c'est que asenti insani papa yo memela ngai mbanda mama mko na kati ndaku yo lobi ka grandeur na bino na kanta mabendeni oyebi elmara oyebi ngakota nguba nena ole nguba oyebi biso mibali ya lipa tobangaka bamama balte ozomona aswa pena botali mama oyo aza mama moi peut-être maman wa banda yo mais vraiment biso mibali bino bokota ba bandaka bi te wana za réalité mais ba mais bana basi ndia ba jeune fille babanga ba papa bakiti très bien comprendre oyebi même ata soki mwana mokia lingi mama vraiment papa kuta aneza la moi ba mais tout ça la réalité lelo pena donc papa mukolo na mwana muke pe mwana ngo pazo signer azobanga te donc inde pena papa ezate ke zelanga ka place bote basali pena parcours pena inde camion pas maman surtout tout ça voilà yango songa na tuna mama oui papa kimaki mais to solo kasiko source maman to solo ba ma source ozomona yango wana bali akimi oui mais peut-être bien que pas comment au salon mabe ndo lobi wana fait au salon mabe mingi à se sentir gênant ne va comment qu'il est que non soka même côté na misu yango moni na préféré na kenanga mais est-ce que bandeli mabene ezaki na kati wana o esalaki kozaki bien et moi parce que ce qui moi qui a boti après azo mendisa après mobali effectivement automatiquement il faut que mali papa nanga omoni ne bandeli na mona ete na mobulu na mona na mabesi parce que ya mo te na comprendre ezali kamo za caché ozomona te el mazela na cité na lobby ozoboya omoni ne bandeli bele mabeza la kité voilà na abalinga na boti mabeza la kité tangu kaka na vana na ndako boye circuit ayana des camarades nae na tontine wana voilà non quand même yobi cousine parce que après est-ce qu'on a ma solo quand même yobi cousine so moi na Dubaï kutu abenge yeto atepe vidéo ngala mesa les gars c'est mec na biso na banda ko sola neti duba ako so mabiloko ngai na oloba na yo papa na nga na lata biloko mbani asaila nga na mwana nga valise ya na lata pende lo kambani valise pende mana tala me foza motema lo nga soto ko supporter te lo kambanda ona oyebi ta valise ngai na yebi te na yebi ka eza belle sœur na ngai yeba lo yeba gite eza problème ezani na komi na suka sa idée na yo yeba ngola tate voilà c'est là ce qu'on a si sa idée na yo magesa nguba pe zali yo yebi moi j'ai nguba ngode nde zalaka tangu aye siko babunda na kapela biso to futela na lemba super ba pipe ta mobali banota mwana mobali mwasi na ye wana ya mukola obenga ye ozabi mobali azokosa kosa ye azokosa kosa ye voilà si abengi pipe tina ye mo na okabelo $100 betana bi mère okabela nga $100 te avana nzima na teka selanga na téléphone très bien betana mamona mpesa $105 ikota po aza 100
mère atuni ozwi esala capture na mona kangi mpe $100 photo alakisi bongo mère tala kutu vie baboyeboye bana momi moko boyeboyeboyeboye mais ndenge omoni ti obenga vie otelema akosola na douche aokosa yo kaka aza na palais pa mère Carmel mais vie ane na palais te akosi yo toa na kapela toyodame ngulu bolia ngulu ebolati nde nini omoni kote miziki ebetaka te na kapela donc tofandeli ngambu wana kota kabi na courant mère omona pesi badetail tout elma nga la palais navai na mwana nga naotala série na nga parce que naa nalambaki ema mobali nanga ndaolingaka bandaolingaka fufa moto mobali nanga ndolingaka fufa moto ye oyo bafufa olango te na termus anda kolinga te zelaka singa siko nakomi nanga na suka na explike te ye mpenza kake ntango amati daa na transport yo betaka yango deja chaud nalambi yango ya yonere wana te ya mosapi wana ndenge ezala sikoyo ntango peti wana teki diske momiana ye abunda bakanga baona kasho mo ya mabanga ekota yolo wana nga nayeba te baotala bomobali na alliance batala boye mere wana asa sans alliance fiango mpe bitumba ako mwasi na ndako te mwasi na ndako kuta aza na ye ya basa libanda nde bayeba kwakomba basa ndako oyebi mwa mwasi anapesako abikomba mwasi na ndako komone Carmel Muna mwasi na ndako batala boye telefone esonaka te esoni fiana akata ser wana pota na litama bamba pe na mulanga ya koka ya solo azoka parce que comment c'est une intervention kolo propriétaire mobali face à la nini akita sur le terrain babenga ngai pas commandant se présenter na komi na mabanga boye yaka noki eza na urgence moko boye na kuta bango tout bavandisa bango wana yanga na ye na mwana na tia mwana nga na porte bébé na tuni asali accident ou eloko nini parce que azali pe na mwa ye pe azali pe na mwa eloko na ye malgré ça eloko na mbanda nanga apesa na ndolinga tatambola nango ye mpe azali na eloko na ye edi asali accident bomi bato ndeni nakoma boye sera nango kaomediro koyamba ete natala boye ser batongi ser o nini osemeki na ngai yo na ye nini asemeki noti aza mbanda na yo nde mutu ayobundisa biso nasengi nanu komanda na esquisse rabi mokonzi s'il te plaît est ce que tokosolola na bien abi oui madame problème eza te tala ema oyebi na mema mwana mona lokwa mokili ebaluke mobali na nga koka te mai miso bandoki oyo osemeki na nga na mama nazwa telefone nabengaka bokilo na nga sur place naoloba nango nakopesa dosaka bokilo nango ke overfie bakoyebisa yo ke eleki boye papa nango ozo comprendre nga nalinga mobali nanga makasi na boyaka eti yango na ntango ekosala bongo tozongi na ndako nakanga biloko te nabenga famille nanga te nakanga biloko te moto ayebaka likambo wana bamarin parce que bango bato baprotegeaka biso na kati ya libala na ye esili mbala moko ale baye bazwinga bazwi mobali papa batei biso esili boye na boye sera na ye boye na boye asenga bapardon omoni nalingaka mobali na yo mingi boye me ngai nayebi yo oza belle sere nanga na mobali ndenge akoma lettre ye moko atika akimakenda ozomona nga mpe na mpaka te sikoyo place wana de comprendre mais est-ce qu'on a ye susu et pas papa est-ce que ça pena permis mwasi alesaka ndako non ça lesaka ndako akoma lokola ye akomi lokola kolo ndako elmara eloko wana eza malamu te même bible epermettre mota omoni nga nabengaka basi mwasi azalaka kaka ministre ya finance c'est-à-dire bafinanse ye ye azogere kaka ndako esukaka ndima mais soki yo mobali okomopesa privilège na audace wana mwasi azwa charge na yo nyonso ya pe na malamu mingi te ya pe na malamu mingi te eza malamu te mpo na nini parce que oko arrive ke oza mpe na mosala te kaka nezaka boye ntango mpe eza malamu te siki bokufa nzala so oza mosala te bokufa nzala eza malamu te mais so position de faiblesse ezali na odébrouiller papa parce que moto opesanga fond il faut nalamba boliabazala bien mbe mosusu balingaka basi nango bateka te pesi na temi yango wana o mwasi nanga
akoteka oh te eza parité ema eza parité non omoni sikoyo olingana teka te poani eba mokolo ozanga kasi babengana biso na ndako toofutela mobali oyo aza na position meme nga nakolinga mwasi na nga nakolinga mpe na koexpose mwasi na nga bisika moko misala moko oui misala ekoma mpasi mais nga na souhaitaka mieux peut-être mais loko ozala ata na maison osalinga ata maison de bilema nanga mona fanda na kati osala maison eza facile te yalipa na nguba te osali maison mbongo ti source eza te les minutes wana so pena oyelelo kuti mais na fond oyo apesaka ngati loba loyo kuti ba chemise loba bafond oyo apesaka eza bafond oyo apesaki ngai omoni te eza moko nga na souhaita eza nde wana te okopana omoni mobali fo atikala mobali mobali aza chef apale ezali oui mwasi akosekonde na oyo yamama mike ezangi mpe ekokomisa eyebi mibali ebele bazalaka mpe soki mwasi akomozwa ledeva bongo ayebi mobali akomisa ofene ya makasi pese lelo bamopepe moko tokomomona mingi bayaya bamwe bajigolo oyo yaya afoluka peti mo age abomba yo non wana eza péché wana eza omoni bato ndenge wana mingi facilement bakomaka bato moko boye ya double signe ozomona mobali fatikala mobali yaya aza yaya mwasi akosekonde yo nde nauti oloba awa mwana oma moke oyo ede mais otikela vraiment charge nyonso mpa mama yango moni etindaka basi mosusu omona mobali mosusu bazwaka po apesa omoni mwana mwasi soki ekomi na niveau wana akoluka asimbasimba parci pala parci pala akoluka mpe akozwa mpe mapeti moko boye madio moko boye pamekaka moko ede ozomona biloko to wana ezokotisaka mingi badesio na kati ya pale eza pena malamu te donc bien que condition de vie yango ekoma mpe loyenge mais vraiment ka ndenge mama azobundana papa mpe sale fo obunda misala ezanga te bunda kaka na fils kama moke wana bokoyede kaka po mekutu mwasi atie mwana fils ke yo mpe obundi ozokenda ngo ndenge wana mekotikela charge mobimba o mwasi eza pena bien nde oza boye bobalanaki na mwasi na yo boleki na mariage coutumier boleki na civil boleki na ya religieux ko bafoto wana estce olansaka yango na bareseau sociaux togarde yango ezalaka mpo na yo moko nga kuto nde ekota na liste noire dobali nati mwasi na liste bino mbala bafoto publie yango oyebi ke Facebook ezongisaka omoni yango opesa me mpe conseil pa bato omoni Facebook oyo te bakosalela yango omona te bakosalela yango mpo baimage wana etikalaka libela ezongaka na moyo mata nde toluka mpe misala boye soki opesi identité na yo bato ya misala bakoma mpe kokota mpe na bareseau wana batali bapositionnement na yo bafoto okangamaka bisika okandaka mingi bato ebele bakomoluka misala bazozwa mpe misala te sosa biloko ya ndenge eza kutu na condition ya libala te mais il faut toyeba ndenge nini kosala batelefone nde singa nakobomba bafoto ya libala nanga te po ntango nabiki na osengage na mwana mwasi na nga sadi naa na banzela moko te onga nakobanga soki amoni kutu réalité mpe kutu lelo kutu mama na defa abeta lisolo moko boye azwi même oyo akanisaki semeki na ye mais mwasi ya mbanda na ye lelo kote eloko wana etikala so complexe te lelo ozolinga mwasi pena bozoyebisikelo mama moni azolinga yo nga na mwasi nanga na ndako na 3 bana epuis pasa libanda bakoma na courage omona pe atindili mwasi na ndako mboti abipesa mpe madame réalité kote yango tena alobi kobomba foto na Facebook wana yango réseau te mpo mwasi ozolinga eboye ayebiki no oza na no na yo na mosapido mamu nyonso tu akobanga na ye mpe te mais ata oza bino mibali botondaka te parce que okotia mpe foto mpe ya mwasi no mpe bobalani mais olinga susu mpe moto asoka tuna otenga neti baproblème ozanga mayele obali nanu te me oza na mayele ya bato deja babali bango bakomaka bongo mwasi lelo ote tomoni nde kuta eza wana toki na procédure ya divorce nayebisa yo biso toleka na bandi awakende koyeba commune ndenge bapesa baprincipe divorce eza lipa na nguba te poleka naezala bosino mwata omoni ezalaka très important mutu nyonso aleka na mariage civil c'est très important parce que si on est sur dot prédot eza mosusu baprédote mosusu 4 fois changer yangoezala te baloba basi ya libala eza famille ya tous les deux famille ezalaka nini civil coutumier te eza coutumier civil nyonso mutena bibopona no moko ozala pena basi mpenza ezaka eloko soki esalaka eprotege bato mibale esangisa bango leta yeba ezaka civil
kuna ndesiko yo botie pena buku ne mama lobaki moi nga signature na lunete mais comment la commune à deuxième katu on a ban étranger non bana Brazzaville mais wana siko tele wana siko remarquer ça pena bien te oh wana pena aza très bien sans faute aza très bien mais je me souviens de El Mara ah to zo nayebi image nanga recherche toluka mpe mobali misa mpe version avana kende nazo verifie na niveau moko boko kwa même pas madame nga na website yo mobali ata ovérifie na baparamètre nyonso so anga kosawa voilà bon parce que akosanga mponga naza na kisasa aza na poa non ata boza esika moko nayebi na oyesika moko kutu nayebisi bino bayelanga kutu kana oyo donc wana eza nango na raison wana kutu te mais wana mpenza aza pena ye nde azotikala madame na nyonso base il faut zala nanu nzambe na centre omoni yango wana nyonso mais wana eza nzambe mutatindeli nde te omoni nzambe ari atatindela moto mobali te mais ntango tovandi nzambe asali biso nzambe asali biso atikaka ton yeba ndenge ya kovivre quoi ntango ozoyeba ndenge ya kovivre ayebi nzela nini akoki kolekisa yo parce que tosengaka moi to tokendaka na prière yo okendaka tosenga nzambe protege bana madame nzela oki otika bana na klasi tututu nga mpe kote na osala nzambe ebatela nga mpe to naolala mi nzambe kopesanga lisu mobali oyo opesanga apesanga pasi te fo pesanga mutu moko boye naza très à l'aise te tozoloba nazoloba nalobi bien nzambe nalingi lisusu nakutana na mobali oyo te oyo akopesanga lisusu pasi nakutana na mobali oyo aza bien kasi yango nayobi nzambe akotika kopesa mobali te nzambe apesako kaka mayele ya koyeba voilà c'est ça yango wana omoni apartir ya jardin d'Eden ntango kaka bakundanaka nzambe tala nga napandaki nga moko ame tala moto otindelaki nga nzambe alobaki piste wana nakokota mosuki boponana na bino nzambe akompagnaka bato bolingani na bino moni mobali amoni aprecie yo bolingani botie siko nzambe na centre nde siko nzambe akompagnaka siko bato mais koloba kino nzambe lukelanga mobali nzambe alukaka te bon ndeti nalobi boye ndeti nga nalobi naokobala na ngambo nga mpe nde okatisa oya mana papa mpe na invité na madame oya mpe nati kuna wana tokabwana te bokabwana te donc oyebi ke elma mobali nanga kimi oyebi ke loo tosala divorce te asala zala explike bino mpo bocomprendre bino baoloka bainvite nanga nde boya braza ye zela papa zela nakoma ngai nazaka nanga na bapreve nakobanda mpe kotanda bapreve na ngai na emisa tosala lisusu papa ndenge aza wana akoma mpenza lettre mpo bamare ya epai ya avoka na biso ayi akoma mpenza lettre carmen aza libre ya kobala mobali nyonso nga na ngolade ya na bali si deja na boti nakati maloba te bien sûr akoma lettre est-ce que lettre nakenda wana na commune oui ekenda komi oui nga mpe na accepta onga mpe nazongisa te kwani nga nde naadesa nime na komini yango tozanga na kati ya mabala ntango yo okenda otika na komini eleka na facilité te mais ntango ye atindaki lettre wana ntango meme na komini mwana azalaki na inane oyebi omwana komi na kombe komini mpe procédure wana mpe elekaka yango ni bokabwani na komini bayebisaki nga nakoki na kozala presa obala te bayebisaki nga na kozala presa obala te parce que bapesaki nga ta parce que bainvite nga nao na mwana nayaki na mwana batali mwana azalaki na atika biso na mwana inane 2 mois lelo mwana akomi na 13 ans ozomona lelo mwana 13 ans mwana ça fait 12 ans abalanga moke ye moto alakisanga nyonso ta mokili ozomona donc abalanga mokie naza monene nyonso tuna ya kofunga maka epane kasi moto afongoli opena
ozomona papa na nga ntango nga namemi lettre na commune balobi na nga bomosami na nga boye alobi bakabwanaka libala mariage bakabwana yango na facilité te bezwaka temps pesa numéro napesi numéro tosambaka na mobali na telefone baokoma appel video bazokoma ye pa mona ete ye alobi ke nga na okisi okoya kisasa te ozomona tosamba na ye pendant 5 ans kaka na 2022 ande bakata plus naza na bapreuve nanga nyonso bokoya penda donc kano pende ezala tout ezala bien nabekisa couple yo oza couple te nabengaka yo ngai penano na bali nanga te nanga fiancé te abongo nanga yango mais moi eloko mo ezalaka mingi te ekosala bien ok ça va tokoyaka ndaka libala na mama mwana ami kosaba n'importe quoi akende classe yo na kende classe ta mibila mwana saki so découvrir vos réactions na ndene non elle m'a ramoni nde na bandaki na ebandeli génération oyo yo il faut pena baparent bazala vraiment éveillé voilà nga naloba yango mwana po posanga eza vraiment mapasi mpo nayebi tactique nyonso epuis nayebi na age nini ma mwana ebanda ozomona epuis charge wana mingi il faut ozongisala yango mpa bamama oui bamema ngambu te mais omoni bamama bango nde bazalaka mingi na bana biso topesaka mwa ndeti coach kopesaka système de jeu mama siko ajecte agéra mwa bien bien po bamama bakoma ya moboye mpe bakoma encomplicé na bana na bango papa na yaseraka mama memanga mbwa te kosalaka boye te papa na linga te so basalaka boye babiloko ti wana vraiment nakotolere eloko mwa ndenge wana teke na mwana nga abimi classe atie babiloko mwa ya saki na atie babiloko nde mwa bilama na saki epuis akomi adevie banzela na ye te nakotolera ngo te mais nyonso ti wana mingi ebanaka parti za basage omoni mwana ntango aza moke nde sikoyo nakolisa na idéologie na yo nga naloba chaque fois mama balobaka pe bapapa balobaka keno mwana nazokoka ye te nga mpenza namona yango lokola daye nakonéglige mamoko mama wana obie papa wana mwana yo moko boti obandi kolakisa nde balobaka obandi kolakisa ndenge atambola okoka ye te ndenge nini cestadire faute ezonga mbala mo mpa yo papa po nga naloba yango onga nazwa pa papa na mama yango ifo na transmettre pa bana nanga po nga papa nanga aloba ye kete akoki nga te papa akokai nga alors nga mpe bana nanga il faut nakoka nani apesaka éducation na ndako papa to mama non éducation mingi ezalaka pa mama omede personne c'est-à-dire quoi papa apesaka ligne de conduite mais mama ne sikofa exactement biso bavanda mingi na ndako biso tosalaka koluka mbongo ya des fois ndeti yo toloba mbali biso ya ministre ete temps avandaka na ndako na ye temps azaka libanda ya biso tosalaka po toluka mbongo mwana tanga yo mama nde olobi ozalaki moke oye monene nyonso ti wana biso nde tosalaka siko ezala ndenge wana ozomona biso mpena mamosu mpona kolandela mpena la loupe ezalaka mpena te même badevoir ya bana eza mpasi omona papa mpena me mama ye moko boye mwana oti classe mama moko badotalatalata balobi nini biloko tututu wana esalaka mwa vraiment eloko wana même soki mwana bebi faut ezonga mingi pa mama memangama bwana kifiansai na mwasi mo likambo mo bebe oprepare libala osimisaka ye mbongo pa merero napenga na yebisa bayaya oprepare mamu na yo za mbongo osimisa pa mwasi non eza confiance olingana mpe makasi olingana mbongo epangambongo abilolosa libala fiançai mpe ezolakisa ozokontinue kotidia nde kaka mais abanda kobomisaka ti tobalani bala mosi topeta nebe na wita fiançai wita mpona mwasi yana bakalki na ye bala azosimbisa mwasi mbongo na sens keno babala mwasi ana bakalki na ye ti ekomi pena keno mobala wamona sikofu wasala mamu nyonso ti wana mobala tuna bote ezala nano ozela nano nde siko pire petit kaka ya mwasi nde akomotimbisa keno se oyebi te keno se odaprepare mone voyage alandela trop tard nga pene rero wana kotolera ngo te po mobali moto abalaka mwasi kangisa mamu na yo soki ozolakisa ye koti mie ke mama ata naosala bona ozongisa bona osala nazongisa bona osali mamu na yo esili me kosimbisaka mwasi mbongo non neti yo mpena bamama osodale bo deja kosala bainvitation siko mbongo eza te epuis nga nayebisa mbongo eza te réaction na yo ozala dokokufa omela babie kolango olala to kokende osala nini
Et comment et puis moi ça ndenge on a pas moni que non mais le malédiction moi. Bon oui, papa ma place na le. Malédiction ndeni. Té. Maman, on a raison. Sur le baboye même qu'il lelo ezo boma mambebeli. Lelo comme ka moi pour moi ke moi sinanda ka kangi bisaka ke. Yo quand si tonga ba maman na biso no sala lelo kana tipo. Vraiment. Ezaki lelo moko tango moi so kangi bisaka ke. Omi kangi na oka yo moko. Normal. Ko ba pese le sambo. Ozo aoze la ba yo bondela it. Ah c'est pas bon pour foutre la. Et puis foutre la ngwa manda yo ka bon za bon. Oui. Ba futa ba man. Esenga ndenge okanga biloko yo monde okendaki kozonga bongo te mbongo bebele. ba futa ba Tombe bon. Yo to so na mbala la be ba so ba yankele ko la biso so ke na Rolando Petit. Yala chance na nga yo na yo kanga ba plan ke na. Yo mo ino ndengwa. Tala so na za bo so na tele misi 5 basi na nzeli. Yebisanga. Ah oui c'est le gars Benzema joueur. Papa tango ebelo oyala nani prise na otika la obana elma tano otika surtout bana oyebi bana bazaka mike wana balelaka papamba yo moko omonaka butu boye komi olala na ntango okende naoza bana te obalangai obalangai za bana yo naolenga na nzela couple mo namonaki mwasi na mobali baswani mwasi asambi te azuka mwana bebe aketike na fali mobali alandi akangi ye yo ali naokezo ete mofana wana beblo basi wana mabe eloko wana esusa motema bazosala ndenge wana vraiment napesa conseil eza eloko malamu libala eza bamoma mpasi yaka moma esengeli ntango esengeli osepela ntango mpe ya mpasi osepeli na kaka mobali na yo ozomona babiloko wana kokanga bisaka kokende mpa na bino même ate eloko olobaki wana opesaka rapport mingi na famille ya mwasi esisaka valeur ya mobali esisaka valeur donc mambo yaka nango na bolingo ye boyebiki bokogere na bino ngo bakamarade na yo bomba bandeko bomba donc yango esalaka couple wana ezalaka bien couple wana baswanaka na bango papa yango na papa na bosani na yo bosana papa lobeli makambo eza très important papa otoloba voilà lelo biso basi komi problème mobali alingi na bolingo solo azosimbisa komo olemba oloba boyene alembi te jamais elmayoelibanga awa so oloba te ngalaka libanga te ngalaka libanga nalembi te ngala olemba yo toloba bon lelo moni papa ndenge otoloba napesi lokola ye mwasi mbongo kifiansai kwa apesa momi mwa mbongo abombaka momi ana tie poi akimi parceke problème eza nini papa otoloba bamalédiction nga na olobaka no te ya bafille omoni oza na chéri na yo mpenza wana susi lelo mama papa balata elamba wana osepelisa bango ndenge bango babotaki batiaki yo na mokili so oza na chéri na obomisoko mboka oza nao na ida olia te mpe koyiba to te namona osala makambo mabe nde eza wana mbongo wana lokomi 2000 nde ndenge aza wana naotalanga pwa te obebisi kanga motema so okangi motema lelo lobi efuta yo merci beaucoup wana eza lokwa conseil opesi nasuka to conclure mpenza mwa sujet na biso ya lelo nayebiki à la prochaine biso tozala mpe par rapport ya mariage civil ndenge ezalaka kaka to tokoya susu na religieux mpo toconclure mpenza tosisa étape oyo tozalaki nango donc mo mot de la fin conseil mpona bacouple oyo balingana moko kayaka tofanda balinga kolekana te famille eliata elemba ata mbongo libala to leta ayeba kobalana conseil nini okopesa bandeko oyo balingaka otyanga zemi na baye mpa biso pondo eleki mingi mpana mbongo oliata isi mipanti na voilà elmar amoni libala conseil na kopesa nano libala ya eloko moko eza bien et puis libala ezalaka sacré eza eloko oyo nzambe arecommande vraiment ke non moto akotika bapara na ye epuis akosataje pa mwasi bango mibale bakokoma eloko moko libala eza eloko moko malamu epuis conseil na kopesa pa bafille bazala esprit kokita bozoprépare likambo na mobali bosala yango na motema vraiment kokita epuis soki na kopesa conseil po bapara na biso omoni libala oyo tobengi coutumier eza eloko moko eza coutume omoni coutume baexagéraka te po peut-être mobali oyoki sango aza na mbongo na place osenga likasu yo olingi osenga boîte ya miliki na place ya kolema yo olingi groupe na place ya symbole moko boye yo olingi bapesa lopango non ezala ndenge wana te coutume reste la coutume donc
ça la mapena ndenge ça la mela omoni tokotisa ba ngombe belé na ma libala ti et puis conseil ezakaka vraiment libala pi plutôt tia nzambe na centre ma nyonso omoni nzambe ye mtu a orientaka nzambe akoponela mobali te mwasi te mais nzambe accompagnera bato balingani na ndenge solo nzambe accompagnera donc vraiment ce qu'il faut na pesa mbote na pesa mbote pas Djibril Cissé na pesi nanga Brandon bien que mikolo mona na te mais na pesi la mbote esika azali vraiment pesi maman nanga ma Clémentine bambote belé donc vraiment famille mobimba pena ya belé c'est bambote belé donc ba bureau no surtout ya Benzema ba client no surtout ya Salon les Raïs na force belé donc aveni ya uma na kwa gambela donc même nga pela sepeli Miguel Mara ndenge oye to partager moi c'est au monde ba c'est boy aba c'est photo lo belaka au monde to sala banalisme mais belé musique ma belé mais et là on peut détruire mingi mukili et ça mingi mamba libala ou donc vraiment na sepeli makasi merci beaucoup nga pela sepeli ngo ngime pena na ya mona plateau na et puis maman maman de la veille quelques dédicaces c'est ça vraiment tout magasin par rapport à ce jour à la prochaine tu vas bani tout ça. Ah merci Balobi Yemogo. Allez lui donc na saluer Yanga Motema. À partir de Brazzaville. Balobi chinois. Jens. Moto à train. Yemogo. Motema Carmen Mouna. Chinois à partir de Brazzaville et pas du Dukopa. Voilà Bena Motema à Carmen. Bambote belé babise belé na pesi moi là. Jenny Toumi bambote na pesi mbote pas Francine Ngoy. Voilà. Bambote belé donc libota mobimba. Bamigo, banani, ebika libote belé merci. Merci beaucoup. Voilà très cher ami internaute, merci beaucoup de m'abonner à Biso Nyonso et à Biso Podcast TV. Quand on a outé Koloba Podcast TV et la chaîne YouTube. Et la chaîne il y a TNT télévisée et tout ça YouTube donc tout s'abonne naka. Moi sur boli biso no zala boye tout ya voir la basijo tout ça parce que eza ba biloko to raisonnant to sala ngo po sepelisa bandeko nyonso bazala prendre mabala bandeko nyonso banga bayo kata mo conseil on to tient na kati ya Biso Podcast TV tout ça ba sija boye to bo sortir to s'abonner au liker au commenter et puis au partager émission parce que message zo bimba bandeko musu baza la poso yo par mettons on partager dans un pasteur yo ka kana lo baga merci pour la fidélité merci pour la confiance. Merci pour la conseil na bino ça toujours Bolabi Maradona de la presse a toujours na milieu quand moi je remercie mon boss Ronnie Boss Live tout bien que dingue Massaro pour pas remercier Yannick Malunda sans oublier les amis d'Elmar le 26 novembre tous à la marche des santé na biso oyo to baki $10 en cas $10 aux polo puis consommation invité spécial ezabongo Patrick Beckham Lady maître de Sanate on a bon mère boss maman leur chou na poto na mbote bela pesi ba mbote na maître na biso mo ya Biso Podcast TV maître Jean Fou ba mbote bele na pesi ba mbote ba maître na loko la maître Capoliso pour na London moi na London pourquoi pas remercier les sous maître Baïna international ba mbote bele pesi ba mbote la maître Kidoma maître Mote maître Jean-Paul Ngambe en tout cas vous avez vraiment belé sans oublier mon partenaire privé Argo Makaya depuis Paris, voilà en France. Babi Moutati qui la malade de faux merci pour nous soutenir elle mara de la presse. On a bossé na moi qui mis la Maroc la monde international Peter Moutumosi on a base na ngai na souki bongo to s'abonner to liker to partager émission on ça la ngana za toujours elle mara a terminé na milieu Maradona son a petit tirboy à la prochaine émission bye bye. Give to Caesar what belong to Caesar. Ya bisolo kumu to pesa na kolo. Bimisanga na mulili o pesa lilobo e pelisa mwinda.